chrétien. Qui n'est pas chrétien? Boyebi motomoko nazaya zalaka chrétien te. Ngai nazalaka diable, nazalaka nani? Moi aussi je suis chrétien. Attends na bêti ma colonne à gauche, à droite, je reste chrétien, croyant. Lokola nalobi makambo ya ba intellectuel chrétien nazali kokoma pe na makambo mosusu oyo ekobebisela biso mboka makambo ya ba secte tulingi nzambe me nazali komona na maye na ngai nzambe yango eseleki mingi je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair na esika wana. Lobi awa tango bovote ngai nazali kosala tour naye kosukisa awa na octobre de l'année dernière na Kinshasa nakomi na Mbandaka namoni groupe ya bamama moko banso kitambala ya pembe bilamba ya pembe bazobetaka maboko na katikati na bango nabi uyu nani moninga na ngai moko tosalaki place na Mbandaka ya komisango nalobi na chauffeur ya jeep nabi lembisa nana ngabi di likambo nini boni abi tozosambela be mpo na yo tokosuka wapi boyokaki lobilobi na nzela boyaki na yango mpo na koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi ba témoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko tango bazali kosakola babi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te okoki kopesa losako na drapeau te okoki koyemba hymne national te la zaïroise yo ozali citoyen zaïrois militant MPR makambo ya drapeau etali yo te chef de l'État etali yo te mais oyo nzambe oyo euti wapi nakamati nini ordonnance na tisuka na makambo mpo soko totali attention te biso banso awa totangaka bible totangaka baécriture sainte kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye Jésus qui s'adressait aux pharisiens atuni bango abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo elongi wana ya nani babi na elongi ya César abi à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu et Saint Pierre oyo pape ya liboso Saint Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka. Moto oyo akobeta beta mutu lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba pesa mbote te drapeau ya mboka. Yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na iwa oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoi te nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akpei na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement mais je le connais azalaka moto ya ba boye na boye abi ya yewa ya lelo azali monseigneur asi aumeli na kati obele olali oloti ndoto pe tongo etani okomi alors
Bamama, batata, bandeko. Okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu awa nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye. Citoyennes, citoyens, nous rions, mais où est-ce que nous allons avec tout ça? Bapesi ngai na service à sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bo nzambe na ngai bo ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini kombona yango baka yao o kuna nini bika yao o kuna nini citoyennes, citoyens, où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Mais est-ce que avancer République du Zaïre, ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambo wana. Yango mona na bloqué makambo wana. Na lingi lisusu koyoka yango na matoi te. Soki tozali kosambela nzambe, na bekisi moto asambela nzambe te. Mais ezali eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene ake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye. Nyenye toyokana malamu nyenye lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe pe mokolo moko ezali makambo ya zuwa te pe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 heures bonge natikala kozelaka yo. Citoyens, faisons attention. Na koyolbela bino yango polele parce que boko kalobi awa engindi balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Toko sambela nzambe mikolo nyoso na Zaïre, na tongo, na midi, na pokwa, na butu, ndenge tulingi. Kasi na bouinini, désordre. Constitution et pesingai devoir na veiller na sécurité ya bana Zaïre. Ya kotala Zaïre etambula, lokwa tolobaka na lingala ya bataton alima. Mbilinga te na boyi moto asambela nzambe te mais banzambe oyo ndenge nazali kolimbola bino awa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyika te kotuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosa te nabi bazali kosukola ye po milimo ya mabe longwa engai mobali na ye okosukola ngai te obele ye. Militants, natiki neno esikoyo mwa moke pembeni.